Bonjour, bonsoir, naba nyonso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na mino bisikanyos bozali, j'espère que tout le monde a bien na ndaku elongo na mabota. Biso ça va bien ngol na nzambe azo batela. Merci na ndenge bozaka tant na bino ya kotala belema na biso. Tikete nzambe na lola amo na bino pe apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Voilà la famille bobo sana ko aimer vidéo te ko commenter te ko partager ce qui bo sepel na vidéo. Voilà to que vidéo alelo e ko sepel saba Congo. Voilà toye ko lakisa ndenge nini okoko sala likaya buno ya kisala kindeki yo moko na ndako. Alors to découvrir. Merci. Voilà la famille. Awa tozona mbisi na biso oyo biso nyos toyebi yango. Donc mbisi na biso yango yo ezaboué. Donc toyebi ke likaba kisala kindeki ezaka na bambisi différent oyo basalelaka yango. Soki mutu muso akoloba o basala yango na oyo te eza bambisi différent. Pour le moment na sali na oyo tomo retrouver mbisi wana pe mususu oyo ezana likaba mo ya mwa rouge boye na kati pink boye na koya pe kolakisa bino. Donc pour na ngai kosala likaba na ngai na préféré kolongola mitu. Mais eza pe na mutu mususu akosepela kotika na ye mitu. Eza yango na problème moko te. Awa tobandi ko pasola mbisi na biso. Donc nde toyebi biso nyonso likabo ezalaka ya ko pasuka ba pasolaka yango. Mais nga pona ko pasola likabo na nga na préféraka mingi ezala ko pasuka na ndenge ya mukongo. Mais soki yo lingi pe o pasola na ndenge ya libumu eza problème te. Donc pona préférence eza na problème te, mais nga na préféraka na côté ya mukongo. Mutu mususu ako préféré na côté ya libumu. Donc voilà, to landa image ndenge na lobby soki na zui occasion ya ko trouver mbisi wana mususu oyo basalaka nango likaba kisaki ndeki na komemela bino pona na lakisa bino. Pour le moment lokola pe ba moyi eza pe ya makasi te. Donc na sali nanu oyo tant ba moye koza makasi na osala mususu pona nga ko garder na ndako. Voilà. Na ko pasola lisusu pour la deuxième fois pona to comprendre bien. Donc eza nango facile, ate eza na mutu et eza na mutu te, eza nango facile pona ko longola yango, mais nga na préféraka nga ko longola mutu wana. Mais soko sepeli kotika mutu e koliaka mutu wana pe olingolia mutu wana okoki na yo kotika eza problème te. Et voilà, donc oyo eza deuxième bis na biso oyo to pasoli to moni vraiment eza nango facile comme ça. Donc et ce que to comme étape na biso ya ko nettoyer poisson na biso to kolongola ba saleté wana ya kati parce que eza eloko oyo osali yo moko na ndako po lia yango. Même si so ozotekela batu, mais je crois que oyo basalaka wana batekela batu baza vraiment na tente ke ya kolongola ba saleté makasi basala yango noki comme basalaka ya ebele ya koteka basala yango noki. Mais comme eza ya ndako eza ya yo moko ozo sala pona yo moko lia ozo attendre yo pona ko nettoyer yango bien pona olinga pe olia yango soit yo lamba yango ozo susu te ke musala ya kosala ebele ngai na préférera boye ke na nettoyer na yango bien comme ça jour na olinga ko lamba yango ko lia yango bien soki ndenge nini naza te na misala ke o boye. Voilà nazo attendre nga pona na nettoyer poisson nga. Yana batu musu batikela nga na commentaire pourquoi ozo temps ebele pona ko nettoyer poisson moko. Bolimbi se bandeko me mutu na ndenge na ye. Donc soki peut-être ngai kozo attendre nga pona ko nettoyer poisson ezo déranger batu mususu bolimbi si donc mutu na préférence na ye. Merci. Et voilà. Na si koyo ko nettoyer poisson na biso ekomi boye. Voilà. Ekomi boye. Et loko sikoyo nazo sala tozolika na étape na biso naza na vinaigre na nga ya pembe. Donc nga na préféraka kosalela vinaigre. Mutu mususu akoloba pona nini ozotia yango vinaigre, pona nini otia yango citron, eza mutu na mutu. Soki yo préféré ke
osali nango kaka osokoli no kaka na mai ya pamba eza nango problème te. Comme na uti koloba tout à l'heure awa motu na motu na préférence na ye, nga na préféré kotia yango vinaigre elongola yango mwa zei esala yango bien au moins apeke eko moi musuni ya likayabu na yo ekozala différent pe. Donc na éviter surtout c'est comprendre les un peu différent. Mais tu comprends pendant donc 1 minute to 2 minutes et fin dans wana na vinaigre wana après na on est qu'en étape mususu. Voilà, après 1 to 2 minutes na zongi yango na zongi ngisangisa ngo kaka na vinaigre na biso na boaki vinaigre wana comme ça. Et na kupase yango na kupase yango mbala moko mai wana bomo na sempa ke na kupase ti vinaigre wana nyoso elongwa na poisson te na kupase ka juste mbala moko mais so po sepelo passer te. Donc yom to lia biloko na yo, donc c'est ça elo na ko loba yom to lia biloko na yo so po préférer o tia vinaigre te o tia citron te, donc c'est un problème te parce que yom to lia biloko na yo, donc c'est ça elo kana ko loba yangwana. Et voilà na tima ina nga moko boye na passer yango comme ça. Toleki na étape na biso mususu, c'est ça eza nango simple bon na te bon na ebele non. Donc comme l'étape na biso koyo oyo nazo tia mungwa na makayabu. Il faut na mwa mungu ebele likayabu. Donc eza likayabu to balobi likayabu eza poisson mais eza na forme sko mususu feza na mungwa. Tozo comprendre c'est pas que cheka moi en plus c'est le mot boyeke et ko fanda libanda et bando fanda libanda soki mungwa no ekoti bien te eza pe na risque que poisson na yo soit likayabu na yo epola. Donc mungwa il faut ekota bien na kati ya ba poisson na yo nde bomo na pena na zo tia non zo attendre nga na otika bino botala ndenge vraiment na zo tia mungwa pe eza nango ba sel de table ou eza nango pe cherté. Donc aujourd'hui mungwa na yo ça dépend ya quantité oyo ko sala otie pena mungwa na yo ekota bien parce que eza likayabu yangwana eza poisson mais différence ya entre poisson normal na likayabu yangwana eza mungwa. Donc ba kongo ba comprendre tant to ba ke mungwa ya likayabu to likayabu feza na mungwa kisa kindeki kisa kindeki mwa pondu pembeni mwa kwanga pilipili mwa pondu mwa fufu. Donc ba kongo ba comprendre, donc c'est ça. Voilà, toujours continuer na kocha likayabu na biso mungwa comme likayabu donc to bien likayabu. Voilà la famille. Et sikoyo to tia yango bongo na ko tia yango sikoyo na bassin na nga oyo boye. Donc na ça serait que place on a moni ke mungu eza bien te na o tia mungu ekota bien pour ekofanda pour na epola te toujours tia comme ça na lobi et ma pe ba moya makasi eza na onte. Et mikolo yo biso awa mo ezalaki donc yangwana na profitaki na sala mwa likayabu oyo na lakisa na bandeko o pe ko sunga tant mo ekoya makasi ba ko pe ko sala donc poto yebi ke ba kongo kota likayabu kisa kindeki basakana nango te. Donc c'est ça okozwa mwa temps na yo osali koyo nazo zipa yango boye na otika yango libanda. Et dépendre na o tia na frigo te différence exacte parce que na Afrique to yebi ke basala makayabu mais ba tia yango na frigo te mais so lingo tia no na frigo pas de problème. Donc c'est ça. Et voilà, elali au premier jour donc to tia ki yango to zipa yango elali au jour na biso liboso mai nango ebimisi yango yo nga na boaka mai o donc chaque et ça la 3 jours boye ya ko finika boye maintenant ndo boaka mai wana chaque jour. Donc il dépend de nous so lingo tika nongo ka bongo ti 3 jours ekoka problème ezate menga na préféra ka ko boaka vraiment tango ezo bimisa mai wana na zo boaka yango tango ebimisa mai wana chaque jour na zo ya kolongola ngo. Donc de mots et fandi boende goût ya likayabu no ekobima so po lingo tika ngo 4-5 jours boye na mungwa ezo dépendre na yo. Donc de mots et fandi na mungwa wana de mots ekobimisa goût nango ya likayabu. Voilà, donc au premier jour et ça le 3e jour au tozongi 3e jour na biso ya likayabu oyo efandi na
mungwa et ekitisi mai nango. Donc tokomi sikoyo ni tape na biso oyo tolingi to banda ko kausa makayabu na biso. Voilà tomoni yango ndenge ekomi. Simple, vraiment facile. Pour la première jour, donc o eza selon ndenge na ngai mais eza nango problème te. Na ochango na no boye, na obimisa na moi. Eko tanga susu mai nango, après na olongola ngonde na ochango sikoyo na plateau. Mais pour la première jour na tia na ngango na boye, na ochango sikoyo na moi eko tanga sikoyo na bakisi mwa mungwa likolo, e bimisa su mwa mai mwa mike. Après on ande na olongola ngo na chango sikoyo na plateau normal. Voilà, donc oyo efandi 2 jours na moi, o sikoyo ekomi 3e jour. Ba moi pena ya makasi ezate mais biso mwa ba moi ebimaki. Donc efandi 2 jours na moi, au 3e jour tozo balola yango na ngambu mususu. Eza très important ko tika ka telika abuka bando chaki na ngambu moko non. Il faut balola kango po côté nyonso ebetaka moi pona ekauka bien. Voilà, to baloli yango donc au 3e jour nango ezokende na moi. Voilà, tout le monde dit que nous yango yo ezo kauka to finiki yango bien pona banjindi ba fanda te ben insecte ba kota te ni ya mama kote aya ko tia soi na e. Voilà, donc c'est ça, eza toujours wana ezo kauka pour monde to protéger yango bien. Eza biloko ko lia atoche libanda, faut protéger yango bien pona eza pe pona santé na yo moko. Et voilà, résultat na biso yango yo. Donc ça li 6 jours pona e koma boye. Ba moi mi comme so mona moi ezaki vraiment te mi comme so mona moi penza ebimi. Et ça li 6 jours pona e koma boye plus 3 jours oyo to fandi saki yango na mai. Donc ça li total il y a 9 jours. Donc c'est ça, et ça li total il y a 9 jours. Pona to doit résultat na biso boye. Voilà, eza simple facile au sali moko na ndako. O na la sabino oyo eza o ngana simbaki na shop pona nalia et ça umeli déjà, donc ça la taba ba emona ndamu pena on ali na ngango te. Donc na linga juste ka na la sabino oyo eza o na sombe na shop likaba kisaki ndeki. Moi likaba on na sombaki o 2 livres 50. Moi likaba kisaki ndeki o 2 livres 50. Ko yebsanga na 2 livres 50 oyo sombi na shop boy na oyo moko sali différence ezate. Donc okuti yo mo sali ozwi pe temps na yo ya kobungisa yango bien. Na lobi te ke to somba na shop te, mais soko za na opportunité ya ko sala yo moko okobe toujours ko sala yo moko ko sala yo mona. Lobi te ke yo to sombela bande ko na biso te non ko musala bango pe ba osala bazolia ka wana mutoki na bango bazo bokola ba famille na bango wana. Mais soki poza na opportunité ya ko sala yo moko na ndako au sali. Et voilà, na ozong sango su na moi donc na nga pressa oli yango te na ndo so moi ezali na bimisa yango libanda. Soki eza nango te na tika onka likolo bongo ndenge eza nango ya kokanga mabongo bien insecte kokota te ni ya makokota te. Voilà la famille pour la lelo suki à partager vidéo, partager et commenter. Nzambe na lola kozanga te ko pambola yo. Merci beaucoup. Aimez vidéo, partager, commenter. Merci beaucoup. Bye bye.